Tokoluka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka ya pamba bilalela ezangitina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwazali na makolo mine alandaka zela semoko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolonga bamasina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini Génération ya sika esi eboya umba elingiseka bashama bisengo biso tobina kichachacha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama c'est caneton à l'aise caneton caneton à l'aise Caneton, malheureusement. Faut pas se venir au bandit la macamunion surtout à zéro. Batterie zala qui bien, tout ça bien. Tala biloko tikali. Awa kutu ezana no vidi, non azua te loko kutia te na éviter so na kotiani. Et pinari yango écoute bandi ko bota bota. Awa na éviter so na kotiani. Tout ça qui bien, patron Molaï, très bien. Tika makamboyo, ote député, na kene ko postuler. OK ko postuler c'est que oteki hectare nyonso candidat malheureux. Ah. Ko so na sala ki ata makasité vraiment na poussa ta oyo. Mais tout ça soit en eloko te. Eh. Ah. C'est quoi que na poto kuno ke ko sala misala moko ya pasi. Misala moko eza même pas dini na yo mutu lokwa Molaï. Pour que ne sala ba misala boy. Ani. Mama zo. Boni. Bien mama. Yoli kamnyo ngozo loba yo moko banda pa zo yo kozo loba la tali mo panzi boy mutu te. Kaka yo boy kamnyo. Mama zo tika so ina zo tala ba biloko oyo boy ndenge eza boy. Effort na sali. Niveau to zali laki. Bebi pato na Molaï. Ah Molaï na bi. Hectare to zaki na ngoli boso wana. Ateka kaka. Ateka ngo kaka. Patro olingo teka ngo pona nini? Ote yake ne poser candidature pona koma député. Siko ba résultat ya ngwane bima abimi candidat malheureux. Azui wapi? Abimi candidat malheureux. Malheureux landie na kati. Alors que tozaki na hectare na biso ya bien awa teki yango kwa kene ko chambongo kuna. Alors lokola katani soni wana ndo moni ale. Akina poto. Na poto on peut fota la musala zo sala kuna. Musani. Nzambe. Otiki mboka na yo, ozaki na babilanga na hectare na yo okokotisa lombongo, oke kosala misala moko ya kotelema butu mobimba. Olala kana moyi. Yengo Kongo ngo pe koton ko kindaka butu bato bazokima nini pasi nyango pendeza na Kongo o bato bazokima. Nana zoyeba te. Et weekend loko pendeza linga passe. Okendo tika ba hectare na yo pour la candidature. Tala maka. Finalement bato so bazaka ba député. Yango wana. Mutu so zolo tandoto kaka kota na parlement, akota na sénat, akota na gouvernement. Gouvernement. Basali bilanga ba ozali susu te. Ba homme d'affaires na mboko ba kozali susu te. Yaniki eloko eleki bilanga na mokili ezate. Mama. Bilanga.
na bundi mama azwa tala omoni mukala oyo biloko akotia eza te soki nasengi ye mbongo ezozala te donc baepinaro nalonaki awa yango ebandi kobota-bota donc nazolinga na renforcer lisusu mpo nakotika mpe kaka boye te yo yebi langa ata okomi ministre okolia tala totombola mabele bilanga totombola bilanga soki production ezo ya mingi tokoki kolesa même ville ya Kinshasa sans que tozela bandundu atindela biso pondu tozela Congo central atindela biso ndunda biso moko kata na Kinshasa awa tolesi mpe ville bomba Kinshasa soki déjà di wenze ezwi ndunda na biso pondu na biso épinard na biso mais 24 communes nyonso balepe yango wana ozo comprendre totombola bilanga nde moto ekosalaka enzala esila production sezaka ya mingi bato bakufa nzala te molai asali baerreur grave sikoyo oke kovana na poto mundele azobongisa mboka na ye na telefone awa ozomona nde moto azolela moto amolai ndenge wana azokomilela soki nasali makasi te mama azwa eloko te ngai fo nasala effort mpenza je dois me plier en 4 nasala effort nazongisa mpenza ndenge tozalaki wana papa eza malamu mpona biso kaka mpona yo moko te mais mpona biso nyonso tokomi député ozala nani kike seso azolia tozolia bambuma sikoyo tokolona lisusu te biso sava nga mpenza ndenge nazogera biloko biso yaniki tokomi ti na niveau ya kofournir iwenze balegime na biso y compris bafruit legime nga moto nazalaka kobelela bawenze nyonso tu nazofournir na basoso na bantaba lelo eloko te soki na pula ye eloko te na soki babenga yango nini ya bantaba wana eloko te nebisa biso tolongoli pondu kaminio mobimba ta mosu mibale misato etondi na pondu leto nayebi so eke lelo na wuti na 9 wenze Kati siku uyu ba place falo kende oke na yote non obi yo ngoma makamba batala ba bizeti ono sala ya ngoma obi na siponda ko ka pona linga ko mingi oseka okola bongo ka po lamba ka kitoko so ndo ozalo so lambelinga deja atoke ya ona chaka pungo ka mpo basai lelo kola banda te obeli sa kaka na période de fête na lingité na période de fête na lingité kiye yo ndenge koma kibokonzi yo ni na période de fête na lingité banda te obeli sa kaka ya oui ya kana nunokia boya ose mama ya Roger Bokama alobi na Noël awa azana besoin ka belo télévision mabe si ata opesa ata spoté ma ouais mais quand même tout ça TikTok vidéo na TikTok parce que surtout si c'est toqué sous la Champs-Élysées toqué ça là Champs-Élysées na batalo là sur la Champs-Élysées yo kati voiture et au tigol bosso Champs-Élysées wana il faut quitter la métro beta makolo comment bien il faut ça mais buzz en tout cas la nègre aux autres de filmer ba TikTok na ngona ko n'importe qui te mais banane beaucoup ba tout so filmer à ligne ko porta na image te donc filmer que vous ya télé ni place mission de nous filmer c'est ça attends vous ya télé ni place mission de nous filmer tala chou yo mutu wa mula yo eleki ngai ya ko defa mbongo ko yo ko tsela nikele ba tutamona mama elo pena ile ya mwana omoni mutu zo mona wana uzoiba boss moko na peter ko solo uzoiba ko moneno nani kumba na ko na RDC boss on a ba travailler na yi la chambre donc tout le jour tout solo là nani yango wana donc ngano lo bala bino bozaka boseka bosoka makamiso na ba écoutez-moi oui nyonso tosali ba blague est-ce qu'on explique bien qui mola moni minaza ba ferme ba nini nyonso molo azaki na mo azaki ma boss moi bila de mokila o pesa la ka o fana bozana ba bien na yo ona kota politique akota mona politique maman kuna Congo député à cause de $200,000. Ah bon? Na exagéré tout la scène na évité mais bazara mbongo béni. Il y a le 8 comme ça le quoi ça les bon tout le monde wana tsaiko sur ça et que tu vas la vie non il faut quota ba tu ba connaissance union so oya zaka na bango na monde politique ba y convaincre au quota chamutu. Il pa yo qui tolit. Ake komi pesa ma politique. Maman
a postulé campagne kende zonga. Obége. Voilà campagne na sera ba ngombe na Maman, en fin de compte, a zuité. Candidat malheureux. Candidat malheureux moko, ya malheureux. Qui a comme gars, qui garde, qui n'est tout ça, il y a sécurité. Mais fort, mais il y a la politique. Mais la politique, il y a des symbatoes, il y a ceux qui conseillent. On est qui joue, on a pas biloko nyonso ndenge atekaki wana atikali na eloko te biloko ya mike nde sikoyo bapesi toli ndenge osali rechute boye kovanda kuna te babendi ye boye aye boye lokwa tozalaka bien kuna akutinga mpe awa navanda na ngai nasala masolo mwana mai ntango explike nga situation okomi na niveau oyo donc etikete nde omona betelaki cope tokoma na biso kosala place obeteli ye kope ya kosala esika moko obeteli mpe kope ya kofanda na ndako moko eza motuyake mpona momona nga nafana na mobali yana koyeba yo etika nalalaka na yo obalilanga kenda ndenge nini bayaya okomi na ye awa boni po omoni yaende aza boye asunga ma société obengi ma société meba te yo oza na baboko na mokutu opesi te kobare te na eso noke pa ya roger pesa nyongo on a somoli bati déjà osoki efungola saka mena nga nayebi yo ti bon Enfin, c'est beau. Pourquoi tu veux dormir comme ça? Il n'y a pas ça va. Un jour. Awa nizaka yoza makola na ndikusu yokuluka fi yusuku ngola na ngola place à poste na boka yusuku ngondi Choco, on peut savoir les marques. Petit camarade. mais non kodé yo makambo so lo lo sa o gagner Choco qui n'a les côtés. Qui n'est pas capable de choco. tala yo kana les cas ni ya on peut savoir les marques. pour ce boss ta kutaki pour ça ni oh Choco comment Choco ya te ko to ta na ko to mangi na respect na dali mi faut que ça on bosse. Est-ce que boss ça yo ko boss? Non, tu n'as pas de fundo ni ya tu suki boss ta kutaki musali tini hawa isukuli na mboka wana tata na muzula la ba to ba longoni hotel na ila na shaibe mu mwana kuni Yo patron hotel boss ko kasi boti na boti do para na pa Choco na te na kibé à pour y aller mika mimi. tout ça tu es plus fort tu peux pas faire ça c'est pas bon C'est bon. Faut ça t'expliquer ici. ouvre-toi bien tu feras dehors oh là là
Yannick. Ah oui, patron. Yannick. Non, on a courageux. Yannick, on a courageux. On a courageux, je te dis. Dis-moi un peu, Yannick. Eh. Ah oui. Donc, bah, bien qu'on est dans mon vidéo, et ça, yom de saliango. Na moi effort nga na sali moi ba mabata wana oyo na mekaki mpe ko kolisa botaki oui donc ekokotela biso déjà bambongo déjà nde bato bazoya kosomba somba déjà na mwa mbongo naza nango wana. Ah, félicitations. Ah mais boss ngai penza yo yokelaka ngai nangi naloba soko omoni ke kuna ezopesa te vraiment boss ozongi na yo koto oyo nga bamboka wana vraiment inspiraka nango ngai te okende kofanda kuna bamisala oyo bozosala wana. Ah nga depuis l'élection nde nayebisaki yo kinshasa nazo shote naza shote mpo nazongela baactivité. Félicitations Yannick, félicitations, mais nga vraiment naza shote. Nga ba contact na sali ya boye na kutani na maître moko boye maître Elombe. Je crois que oyebi maître Elombe. Oui. Oh, nga na koti na contact na ye mutu penza gérante na ye oya géraka ba ferme na ye hectare na ye nyonso mama azwa. Tozaka na ye tosolaka na ye mingi. Donc ya ko tout sabiso na ye azana hectare kuna boye soki yo ata osololi na ye après nga na kende kuna toki ko proposer ye na moi effort nga na sali moi ba mabata wana oyo na mekaki mpe ko kolisa botaki oui to sala boye hein lokola maître Elombe azana ba terrain na ye oyo azolinga ko exploiter te ana obenga maître Elombe hein si tu veux hein. Mais nga mo vraiment na kota suna makambo agriculture wana makambo ba ferme ndenge okomi na bantaba okomi na ba mabate belende mwa yo na bani fona sanction na ba chinois non ko pesa na mo ya bino tala yo moni ozana don ozana talent en tout cas c'est bien que Dieu te bénisse vraiment naza très content. Mais nga mo na sous choté kaka na postulé vraiment la députation et nazwa yanga bon c'est bon calme-toi là signalé maître Elombe pour na tout sur ba terrain na eso kolinga océder yango poto somba moni so to sombi to renforcer les sous en tout cas to ko résultat moko bien yo monika ndinga na travailler sima na yo et vous allez bien vraiment et vous allez bien to kanga makaka na ye soki apesi biso penza céder biso penza ba place wana ba vision na zana ngo wana en tout cas boss ozano soutenir na tina ozala kuna ba mboka wana ozonga to sala musala nde to za osala liboso yo sala na yo na vraiment netika courage na ça mettre Elombe. Merci beaucoup, merci. OK ça kamoyango solola mutu wana ko solisa yebo apesi biso mwa hectare wana zana ngo ngai na ko sala effort on a travaillé déjà kuto à kuto na sali déjà une grande partie yo komi donc ngafana loba bilo bon ça va OK comment le cap dans le ngana donc ça va élevage na ngai donc on a senga bilo ko peut permettre na donc c'est élevage na ngai comment taba comment ngombe côté tabac, tabac mais t'as 10. Ngombe, t'as 7. Mais nous avons c'est l'élevage, on a profité comme ça, on a bon na kuma umona na mariage bakoma kusenga ba bijoux bakoma kusenga soki ba voiture esa nini yango kasi yango pe na profiter place oyo ya kusenga biloko donc fona soki kamona te papa esa ni bala mais symbole esa o esa ba symbole mais bon to ko kusenga ngombe moko ngombe 7 ta ba 10 ko sala ata yo wala si sécurité bon ba soso mabata ba umona ni banani
Tu peux taper moi na valeur te. Asali kindumba te. toboyi te mais taba ya normal soki moko mais oyo sikoyo toka batana basoki bakome 10 ça basoso 15 ya basi 8 te ya basi bazala 10 olingi mwana bana te non valera mwana yango olingi bala mwana te na ndenge nini makambo ozosala so bato bayoki yango osepela te yo bakobenga ndoki makambo ozosala bakobenga yo ndoki ya solo ezalaka te parce qu'on a coutume na to ezalaka ndenge na coutume na biso so ideki taba oui moko bombe bakozwa moko mais koloba teke ba 7 na ba 10 yaya yo zo comprendre te famille wana yo osala mabe nga nazo comprendre yo osala mabe na ndenge nini olingi mona bala te ya notala famille wana no famille wana badepute aza wana tokokesunga biloko sikoyo ye député moto azobala mwana ube mwana mobali moto azoya kobala mwana mais tozoprofite kasi badepute baolinga baluka boyela biso singa boyela biso nini bamona to famille to nazoprofite mpo tozongisa baekita ya mboka baélevage ezonga biloko ya mboka mpo tozongisa bina mwana akei ma élevage etikali atuka ngai namoni makambo oui mpona azokomprendre yo te bon yo sengana soki nalobi natala kaka yo mwana kobala ok yo sengana biloko olingi osengana tana tosuka kaka wana obata ide ya biloko oyo olingi osenga yo senga tosuka kaka wana nga nasengi mbongo te oyebi nzema te nasengi yo mbongo te nasenga mbongo te nasengi bakita mboka mabata nalobi esi kelele oyebi kanga bakanga naosenga mpe kanga tonobalisa yo senga mpona bakanga na baye enobalisa yo wana ya kotsola ngai kasi nalobalisa ozopesaka kanda ezalaka te oyo senga kasi oyo olingi osenga nga naosenga biloko nanga mpo na kita mboka nana beso namona bataba nanga namona nini na balisakoboti yo mwana osenga mpona kita mboka osala bana komotsola te oyebi mpo oyebi toza malamu papa kimi ezali toza malamu boni mpe bino biso mwa malamu me natamboli nasali bademarshe wana ndenge esengelaki oyebi bato bafami wana baza na exigence mingi ata bio yango mpe balobaka bio yango bango biloko nyonso ososo ya nini ya nzela nini oyo pondu babuka kaka na baferme nini siko nga na banda ntongo oyebi mpona ya kotaba ya bamekawa boye eza voyage mobimba nayebi butongo wana ntamboli soki na tara ferme mobimba biloko wana nyonso eza te ezomwana te ah bon ezomwana te eza te nazwi mwa ndunda lokola bakama bato bandunda nazwi mwa ndunda moko moke awa boye babilolo na bomwa basolo sikoyo bapondu basoso wana ya kongo wana nde ya na problème nga na moto kosobela bango ya chambre froide kaka non ya chambre froide te lokola bango balingi oyo ya kotambola moi je préfère tozoyela bango ya kotambola omoni bato baza kohonore biso donc il faut tosepelisa bango. En tout cas, s'il te plaît, vous ça l'effort. Moi, je ne suis pas sur place. Pour le moment, je suis en Europe. Alors, Bino Bosa pour sur place. Pourquoi vous t'en la bonne en attendant qu'il y ait un peu de détails, hein? Qui chasse les autres dans la boue, tu es sûr que Tambolina qui chasse Bino pour mieux soit des athées? Hein? totambolika soko moni na ndenge eza parce que yo oza na barelation oza na baconnaissance baninga no mosusu mpe bakozala na ta na mwa ide moko boye yango elonga na ndenge loso okozala ta na mwa ide ya motu okotinda biso donc n'est pas na ye bon ça non, je ne veux pas de ça, s'il te plaît, chambre froide thé. Chambre froide thé. Ok, une minute, d'accord. Bon, tu es là maintenant. Bon, laissez-moi le temps de réfléchir un peu. Les lots natal, la tilobi, na ma connaissance, na peut-être je crois que ça va aller pour tous les sabbats, il y a bien. Le quoi, le bio, allons, tout le monde bio. Hein? Na Kinshasa bio, ça fait. Oh là là. Ok.
C'est bon, laissez-moi le temps de réfléchir. Na lukana nubatu, na solana na ba connaissance na d'ici lobby, na ko rappeler comme ça to sala bongo bokende boluka to si ça na likambo. Nga na libiso ki na ye na kuti biloko nyo surtout eza déjà fin prêt, nga soki na komika ka totali biloko comme ba boisson, ba nini, ba liqueur, je crois na roya na mo wande na lobaki, na kotala na avion, je sais pas na koyi ko sombata 10 valises, na koyi ko bakisa ta 10 valises, ba liqueur, ba biloko na nyoso. Donc il y a pour ça na tienne un carton ou bien et un agent, ça va nous prendre beaucoup de temps. Je crois que donc na mona ndeli avion, na mo le même. Nsambe koyi ko zanga te, on a beaucoup qu'on a biso et ko zanga te. OK. D'accord. D'accord. Je te laisse alors pour nana continuer dans ma course et puis en attendant na luka bato ba koyi ko aider biso. OK? Merci. OK, d'accord. C'est bon. Bonne journée alors, vous allez bien? À ton tour. OK, merci. Voilà, en tout cas, bon appétit. Merci. Sur cette table, je me permets de vous dire qu'à part 20 blancs que vous allez importer, tout ce qui est ici, les a de l'eau ferme dans l'ail. Avec les sucres? Non, on a de l'eau ici, mais tout ça. Ferme dans l'ail. Ferme dans l'ail. En dehors, il va cultiver dans l'ail. Non, le pondou, soso ya ferme. Ouanga ya bilanga na ngai. Makema ya ferme. C'est vrai ça? Je vous dis, légumes ya ferme là. Non, mais en fait, j'ai décidé pour valoriser sol nabiso. Parce que c'est anormal. Un pays local la RDC. Tout ça, l'usine, il y a cure-dent. Tout baigner presque mon bien hôtel, l'usine a cure-dent. Dans un pays où il y a un bois, il y a un dégât. Autres gens ont bambou, il y a des gens. Mais ça, ils ont fabriqué des boîtes de mettre dans non, oui, dans Mazal. On a tout perdu. Là, ils mettent tout ça, papier hygiénique. Alors, tout ce qu'il nous faut pour tout ça, papier dans le j'ai décidé, il y a pour ça la bilan. Et comme je vous dis, c'est vrai, une table nous, c'est pour ça qu'il y a plus de bilan. Mais en tout cas, 80%, 90% de ma table, les produits bio, produits par moi-même. Ah, mais bio. Mais tu sais que c'est vrai que vous avez le baboyena qui fanta. Mais tu ne me dis rien du tout. Non. Non, il n'a qu'un peu dans le je fais un peu en brousse. Mon cher, Bolingi des bureaux. Bolingi bureau, profitez des week-ends, fructifier le sol. Hein? Mon frère. Servez-vous pendant que nous parlons. Donc, on zone solo, pondo, légumes, tout ça, la sauce. Ferme na yo. Prochainement, si tu veux, je t'amène au Molina Bangou, Nanta Bananga. Peut-être ensemble. Vous avez pas le temps aussi? Vous avez raison. Sûr. Makayabu mon ami ça parce que bon Pondu et qui n'a bien payé Makayabu mais prochainement Bolia vous avez raison. La pierre il y a ça oui bah pays où le monde États-Unis, Russie, France sont des grands pays agricoles, des puissances agricoles. Bah on sait qu'on a ici dans tracteur on dit oh non chez vous la CENI comment CENI les élections chez vous comment bah qu'on barre barre ce sont des grandes puissances agricoles. Mais et là vous avez régné ça diamant. Le président Alobaki que le sous-sol, que le sol prenne revanche sur le sous-sol. Ça puis donc tout ça le sol nabiso to produire. Encore pondo ferme ndenge za la goût. Il y a au Saganate. Oh mais bon. Beaucoup épices et mukubi. Et c'est depuis combien de temps que vous en avez ferme en Gobo? Non mais ça fait 4 ans que je suis dans l'agriculture. C'est 4 ans. Ouais. Et puis aussi, il faut quand même son mouquet. Tout ça, il faut vraiment 4 ans. Alors, mon frère. Bino, vous avez un solo, c'est pour le tiers-monde, les tierces personnes. Bino, vous voulez entendre parler des bureaux climatisés,
des résidences climatisées. Bolia, Bachawarma, Bolia. Pour le différencier d'un Wapi, on a déjà c'est réfléchi. Ce que je peux dire vraiment, mon frère, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Parce que donc, consommons congolais, c'est ça. Exactement, et c'est la slogan. Mais ceci, c'est pour vous inciter à m'imiter. Ah oui, pour le bon, on va dire qu'il y a une stabilité. Ah non, ça va. C'est pour vous inciter à m'imiter. Oh, yeah. Lobby, ansi lozolo yo tangu na zwaki osalela nga ba musala awa na ndako saki mwana musala na ngai olobaki okokipe ndako na nga propre lona ikokuta ndako salite boye bon musala olobaki okobanda osala musala lokola mwana mwasi ndako salite boye ansi nebiso ndenge oza wana yaka kaka siko mango oya kobongisa cuisine na ngai utikinde kusalite oyebete na koyawa nazwi yozela nazozela siko nalobi longwana na fond nanga siko longwana fond nanga c'est quoi ça mes respects honorables. Sans le vouloir, mais n'a aucun dengue aux os se déranger. Honorable, nanga qui n'est pas nous tous les amis qui étaient dans ma campagne les sous. Parce que nous allons il y a sûr, azala babilo qu'on a nyons va fermer, babilo qu'on a bilanga, azala nyons. Ah bon? Oui. Donc, au yoki ma compensation nama. Sans le vouloir, excusez-moi, madame. Ok. Oh mais maman est pas content. Il n'y a pas de problème. C'est pourquoi je suis là. Ok. Pour faire confiance. Plaisir à maman qui a pris le crash chez toi. Oui, entrez. Entrez. Bonjour, bon appétit, président. Merci. Bonjour. Bon appétit à toi aussi. Oh, ton papi. Ben, pour en voir, nous. Papa Massouni. Oui. Donc, ce soir. Oui. Bonne nuit. Merci. Yo comment souvent les na wotama la chance de papa. Na wotama la chance mwana elaka. Merci papa. Baboya kante ezali pango ya bakolo. No, biso yo kota na masolo. Mbala moko papa. Sinon, ça va bien? Ça va bien. Merci. Maman, on a dit on va aller là-bas, puis on va. Ça va aller. C'est un bon temps. Faut vidéo comme vous. Moi, le petit makasi, mon gars, sans t'embêter, je peux savoir. Tu n'as présence non bon parce qu'on va embêter ça mine à téléphone. Ah oui, président, parce que il a dit vraiment très urgent parce que on est patron en aïe la photo, patron mon aïe. On dit qu'il n'a pas eu ça avec là. Pour y attaquer en vente, on a vraiment ça qui est intéressé. Là, il y a une pression, il faut faire une solution sur les amis, ceux qui ont besoin de nous. Alors déjà prêt, montagne sur le proposer. Il y a des affaires au dessin à Bandara. Ah bon? Il tient toujours un projet pour investir dans l'agriculture. Oui. Tout est bien là. Ça c'est Jean, ça c'est Moulay. Oui. Il y a ceux qui a Moutou dans le camp, Moulenge Makassi. Mais là, moi je l'encourage. Ça va, dit au soleil de toute façon, moi je vais l'appeler. Ma belle Isaïe. Tout celui qui va investir dans le cannabis, dans ma agriculture, il y a suffisamment d'espace et dans le cannabis, et là, on y a ce boulot, sauf qu'on est resté longtemps fainéant. Tous c'est là-bas bureau, tous c'est là.
biso awa meme na likolo mabanga kuna na beton kuna bete bimi nazomona papa oboyi kaka na conseiller ke moni ntango ye asalaki babiloko ya députation ntango échoué aperdaki espoir ake na poto papa azosala bamisala moko eza digne même pa ya ye ndenge azali wana asala ngai kaka mwa biloko moke atikaki na bi patron totia mayele awa totia mayele na misala na biso ya mboka ya bilanga ya kolona ya kosala élevage totia mayele awa ale mbongo ntango asali wana yango aproposaki ke na kosola na président oke tozwa lopital wana tuka président soki na biso ya kosepela makasi non je suis là na koaccompagner ye akozwa mabele na koaccompagner ye kotalisa ye parce que elongi ose na oyo t'associé na initie na moto aza déjà dans le domaine il va s'en sortir mabele ekosala te mabele ekosala mabele nde bomengo mabele nde bomengo tozali koyeba yango te mais sikoyo nde toyei kocomprendre yango te yango nde esala bon appétit oh la faute de l'Ukraine c'est l'agriculture. Oh, mon monde comment il s'est coué depuis quand la porte guerre en matière de blé, céréales et tout ça. En tout cas, vous m'excusez, je suis de cœur avec vous, mais lorsque je ne parle pas beaucoup. Vous risquez de croire que je suis indifférent. Vous n'avez rien. Merci beaucoup. Maman député. Déjà, il y a pas vision yo wana sobe ko Karine wenge wana yo na ba français na wana awate mama awate oyoki na kali je mona ukutana na nzela ya solo azondima te biki na bafungoli nga portière na kiti na fungoli sac na pesi mbongo ma fille tandisa ye ya solo azwaka mbongo provision sur ya 3 mois vraiment mais ça na vie moulai Azania, on dit matin nous n'était. C'était longtemps qu'on l'a très bien. Ah bon? Sauf qu'il est déjà retraité, mais à Joana, à cause ça sur le côté. Eh, mais ça vraiment ça nous autres bien. Et puis ça la mémoire tant Tali. Ah Tali a bien. Ah oui. Ah mais la dérangeuse on a vraiment ça la tête. Ah yo félicitations. Ah, ça a bien ma casse. Vraiment. Non, mais c'est quoi qu'on a makambo yekendeni? Champagne on est bien. Champagne pour la honorable. Oh, pensaka ko lingaka wana. Le champagne no lingaka. Encore talaka ese. Il faut déjà sur le côté masanga mususu de champagne. Na yebi. Na compagnie. Na biso santé yo mela noté. Alinga so ko mela to honorable na ko betelo masola kati. Eh, santé! Yes, Ambongo eh. Boyo melate. Yes, engala melate ngala. Ah, mais là mais mangambo. Ngala melate. Comme champagne des arabes à classe. Yes, oui. Quand on mélange, ils ont bien dopé makambo bien. Ah. Honorable. Biso, ta maman so na bouquine. Ah, il y a petit là le maman, c'est amosa na likambuti. Ba bouquine na côté. Maman honorable ko kipe na oyete. Ngala ba na maman quartier. Donner les na quartier dont au senga bino nde bozawana bobongisa quartier. Ba nzele komi ya kobeba donc moi ezete za soni. Tanga yo toza na quartier. Siko tika biso ka ko. Lo ba ne malembe lo kwa masana biso bonyo lo ba ne lo kwa yo. Nga vumane na za mwana likolo lo kwa na monye do na za osepela na quartier bo. Ya osepela te se. Na que de toza wana ba voter ba loi moko formidable. Ba bi de chef de l'état lo ba na biso lo bi ba période de vacances na biso parlementaire. Tout qui est dans le terrain. Nga déjà c'est na mona kita moyo ko loba nga c'est na mona na pesi rapport. Kala mi de la yo za éducateur ba. Ya on pe sur la champagne. Non na uti kuna basi ngeza kuna ba voter nga kuna.
bon aussi quoi. biloko oyo ndenge ezalaka après 5 ans tozonga lisusu ti donc il faut Non, baosone il faut appeler maman honorable na yebisaki mpona makambo ya ferme. Ok. Ye bazoya. Ndenge baspectacle ngako wana bapetite nanga vraiment. Azobanisa mpe mwanda. Ok. C'est quoi ce pe ke ye baza donc na meme mola ye penza. En tout cas nzamba pambola garçon wana. lelo mkola bamama honorable kaka natikela mama mokonzi place yango mama mokonzi. Bonjour. Honorable, je vous en prie. Merci. Hey, bobungi te hein? Non. Oh, yo tele wa pemi boy mustaki pemi no kuna na musala ya pale na autre. Flora deuxième champagne pour la autre honorable. Problème c'est que Champagne na fait moi la malamu. Te o bana, ngamna bokoli mwana autre. Ka suki salaire eleki akiminga. Au moins ka boye ba expression na ngo suki salaire eleki au bolete. Même pas, c'est pas vrai. Oh, c'est ma sœur, ma copine, ma confidente, ma famille, maman députée. Et puis voilà quoi. Ah, ok. Aujourd'hui, ça député. En tout cas, on a assemblée. Oui, tout ça, on a ah, donc ils ont fait député. Mais il y a eu une circonscription. Ngana kota Lukunga. Na Lukunga, ok. Kota Madela. Na la funa. Mais on na denga mabete on ba député musuba ya kate. Donc tout le monde na mona. Mais na moni longeno elobenga quelque chose quoi. Au moins il doit ba uti ko voter dernièrement. Ezaki ngam na pesa kiango. Ngam na zo ki soki 3 heures du temps. Na loba na expliquer président assemblée. Donc ezangai o reconnaître ngai. Po biso pena tozobunda po mboka penza etelema. Ngape na votaki nini oyo kuna na bapêche vraiment ezonga vraiment makasi na mboka na biso. Après mayo ya bamakelelo mayo ya banjili wana nyonso fo babato nyonso babato ekota na bamai wana nyonso basaka na basene awa na ba tokoma donc ah oui hein ouais na votaki yango donc eza déjà en cours quoi eza en cours donc bato wana bame balosala bataxi na mai nalandaki mpe une fois omoni biloko ya ndenge wana nga natalaki bino jour wana boza vraiment la défense à ma cassité hein biloko ya ndenge wana boluka ya biso omoni ngai natia quand même président ya assemblée natiaka d'accord soki na telemi na bandi koloba oyebiki atikalaka boye aotala parce que ngai nayaka na baidée et puis mama oyo ozalaka na réunion na biso te ozalaka te ntango biso tosala ba réunion na biso wana vraiment totiaka makambo nyonso na mesa tolobi kende pêche zonga pêche zongi tobi kende mai kende o ba taxi be koma pema ko sala ba taxi suko na ba mai ba makelele ya ba oh yo okuma na Lukunga te woni Lukunga ikomi ville Lukunga ville Lukunga ya côté nini wana Oyo kaka ngala sana wana Kishasa ona kendaka na tambola non wana yo tambola Lukunga mususu ngala na zo comprendre yote mais bon en tout cas oyo zo ba Lukunga na habité soki yo ngala tambola na ngona Kishasa. Mais ce qui est vrai, nga na mindimara. Oso ina télémina loba. VK Vital Kamerhe président de l'Assemblée. Andimara nga makasi wa madame Wenge. Oh bravo. Yo boye c'est que yo za raté. Comment to so ko bato ba kimaka, c'est comment la raté. Nous sommes en réunion. Pour ba loi est belé o ba voter pour nezanga. Maman okolo bananga boye to so manquer nga respect. Oh oui. Ozuli yango bongo. Oui. Non, tozo solo là. Yo bakina sala ba réunion te pourtant yo to sala ba réunion yo sala répéter. Na lobby te na ba réunion. Fongola na lobby. Comment ça na assemblée désolé madame. Hein?
basemble wana nga nazala aire nyonso yo ozoloba nga na te ozomanke nga te ozomanke ndenge wana te mais yokotala bakisi ebele Bonjour. Bonjour. Vas-y, je t'avais dit que... Comprends. Excusez-moi. Ah, au niveau de la Moutaye, mais pas ça, Nina. Hein? Ah, ça, le protocole mango. Dis-moi un peu. Vous avez la tombola. Après ça, ma députée Mbote. Pardon, honorable. Merci, maman. Maman, honorable. Oh là là, mes révérences. Donc, mon cosier honorable, donc, veut dire que le bami qui s'est toujours comprendre le logique. Pas pourcentage, mais au point, pas pourcentage. Je suis là. Alors, dis-moi. Honorable, ça c'est l'histoire de Betelakio. Il y a notre frère, ami, l'homme d'affaires, la marchandise. Donc, il est. Il a besoin, en tout cas, T'inquiète. Au gros, ça a déjà numéro à compte. Comme ça. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Un grand homme d'affaires. Vous serez servi, ne vous en faites pas. Donc, là, vous tenez un cache. Chocoline, madame. Mais il faut voir ça, ma commande là-bas. Chocoline, il fallait un stylo, comme ça. Boss a benga gérant comme ça tout passer ma commande dans la non. Il n'y a pas de problème. Mais je peux écrire, hein? Je peux écrire. Écrire une demande pour éviter que m'y fasse. Ça j'ai besoin de la commande. Némo le Baki, ils ont besoin de combien de têtes de moutons? Honorable, Azan a besoin de l'excès, Azan a besoin de 20 nignons au tabac. Et puis Azan a besoin de 10 ngoulou. Et puis Azan a besoin de bapondu. Azan a besoin de manioc surtout. Oh, mais maman, vous savez, nous avons besoin de 20 tabac. Ah non, il n'y a pas de problème pour ça. Il y a 25. Il y a 25 tabac. Honorable, il y a 5, il y a mal de mon côté. Oui. 30 tabac, 30 tabac. Yo, on va dire à part. Oh, moi c'est un simple mot. Oui. Ah, je suis un peu dans un hiver. C'est un 5 goulous. Bon, oui, que toujours qui moi problème, moi souci, mais pas dans ma souci zaté. Ah, ok. Na Kinshasa, mbalo, na biso toujours agriculture, toujours qui moi souci, moi le roi moi épidémie yaki, bangolo production ça m'a eu ma cassimingité. Mais oui, je peux quand même servir na chef tel nga. Na pour servir pour toteka o babotaka te quand même, toteka o eza pour la production. Oui, c'est la sûr. Oui, o bazo bota. Nazana bana. Boss. Mais actuellement, je peux servir au Kanatikali Nango. Na côté à mouton, Nazana 25 moutons au Maboko Teka. Donc, y compris tabac, na même. Chef coutumier à Matali Bala à Sénakon, Ezana Bilanga. Ezana Bantaba. Donc, on va Tikali Nango, parce qu'il y a une coopérative pour la mais il faut la chef coutumier à Matali. Non, on va faire ça, moi. C'est d'abord papa. Biloko wana nyonso. O lobi ya ba chef coutumier. Bango non que ça bon. Papa ngana au doublé. Non. Il faut tous un respect d'autorité coutumière. Monsieur, s'il vous plaît. Honorable. Soi-disant honorable. T'es malade? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête? Mais comment tu fais décider acheter toutes les histoires là? Mais comment tu peux pas considérer les autres? D'ailleurs, tu n'assistes pas aux plénières. Tu me provoques. Arrête de me provoquer. Parce que je suis assise. Sois-disant honorable. Parce que je suis assise. Je te parle. Parce que je suis assise. Mais, honorable. Je vais te tuer.
bosimba ye mpona kobome yo ozalaka na assemblée na koboma ye député lokuta yo ozalaka bongo ozomona sako totala kashe ozoloba soko ozala yako simba ngai otikama yako simba na koboma ye yako simba yakasi lokola d'ailleurs yo il faut nalandela dossier na oza député lokuta okolakisa mikanda soko oza député ngabomi ngai oyo yakoboma yaka ngai oyo yaka pesanga ngaboma ye osomboba nani yoza ntina te oyo député lokuta pardon madame député lokuta yaka mais ici bataboye kosoba ngo ndenge désolé non oyebi kaka nayebi ye te naka bandaki kondima tikala ndima aza député te jamais namona ye bana basi toza combien d'assemblée oyo na kobungelongi na ye aza député te aye kosaba portable ni aza escroc ya mwasi Maman député, qu'est-ce qui se passe? Non, monsieur, oyebaka kopesa bato valeur. Omoni soko oyebi valeur ya moto oyeba kopesa ndenge otianga na n'importe qui, n'importe quoi. Désolé maman, otianga n'importe quoi. Désolé maman, désolé vraiment honorable, désolé. Nga na yebi lokola yoki nga na sa député aye kotia désordre. Omoni non, nayebi te. Non, calme-toi. Non, nayebi te nasala na ye nini. Bozali quand même pas. Tozali te, rectifie. Oh mais non. Rectifie. Moi je suis un homme d'affaires. Tozali te. Madame, je suis un homme d'affaires. Ye, nayebi place à outité, à sa député. Nga na sa député. Bafota ngai massivement na funa. Monsieur, soko yebite, kende kotala kombo na ngai wenge. Bafota ngai na funa numéro 1 eza ngai. Ça y était soi-disant honorable. Honorable, je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé. Mon la yetika kaka yo petit kaka. Soko yebi ke bataba na ezalaki na ngote. Il fallait pas oya na. Bataba na ngisa. Soko yaki na ngote, yaki na ngote. Député va comment bundira bantaba. On ne peut pas imaginer ça que deux députés vont jouer l'antaba na ngai. Monsieur, un peu de respect hein. Vous savez à qui vous parlez là? Madame. Arrêtez. Madame. Arrêtez. Et ça soit votre garde honorable. Et alors? Et alors, qu'est-ce qui ça a à voir avec? Mais yo, il fallait que ça va déjà bandaka avec bataba ouais ça dans côté. Non. Alors, il fallait il est complice. Il est complice. Bon, faut vous bunda pour la bantaba. Oui. Vous êtes complice parce que yo ont créé le cognoso. Nani tete na zoate une élection au elekaki wana ndenga pe za député le kola bino. Mais zo quitté. Ozolo ba na zo quitté, so na zo quitté ni tete ba mama kamnanga le kakuna. Je suis désolé mais na zo ba ntaba yango bozo wele là. Le kolo zo quitté respecter biso ba msuso to zo qui. Oh to so pesa honneur na mboka. Oh to so ba décision zo ene bino na mboka. Ça va vous dire en fait. Na baby sinini. Na ngela pesa mbongo. Je suis un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires, nous respecter ba konzi mboka. Quel est yeko la lisu musala homme d'affaires parce que zo kokamote. Ah bon? Ozo kokamote. Je comprends pourquoi Ozo a quitté. Je comprends pourquoi Ozo a quitté. C'est un homme d'affaires. Laissez tomber. Pensez la wana, laissez tomber. Laissez tomber. Pensez la wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Na bondelio, na fukamiye. Laissez tomber. Laissez tomber. Pensez la wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Gome.